Voilà bandeko film kitoko bandi. Et toujours boyebi. Voilà toza wapi histoire moko tokolanda. Voilà ba image. Elika kolakisa ba oyo bakosala lisolo ya film na biso. Voilà ba oyo nyonso toko vivre lelo na histoire. Voilà tika ezala lisolo malamu pe bonne évasion, bonne distraction et sika wapi botolanda film na biso. Et toujours boyebi na maison Christian et pas wapi ba film kitoko pe ya elengi eza kobima pona plaisir na yo. Voilà tika moto nyonso a se retrouver awa na lisolo moko somo bandeko. Na lingina loba muke, bilili loba ebele, ndimbola esala na makambo na yango. Et voilà tu serais parti na première saison kaka bilongi ndezo bangisa. Bilongi yango zo lengisa. Awa filme na biso tolobi bongo nani akobikisa Isabelle la première saison masolongo yango ekoyebana. Et voilà plaisir na moto nyonso wazo bandali solo oyo tolobi Isabelle nde nani akosala nini na histoire na biso. C'est reparti na bandimbola avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche ni correction, zéro faute. Balobi save the girl. Mwana mwasi moko bakobikisa na film na biso. Tolanda. Il était une fois. Mokolo kitoko tomona, voici je vous présente les sénateurs. Voilà bato oyo bazolo bana gouvernement ya lelo. Famille ya sénateur tomoni ndeka kezalaka na mwa weekend ango. Babimaka bakendaka ba shopping. Histoire ebandi. Voilà tomona sécurité pe esika na yango ezali eza kosala mosala. Etango basilisi shopping, bango lokola si basanola nzala esi basanola conjoncture. Mokolo kitoko bango na bakei. Et na lisolongo tolanda tolobeli bamboate mais moko déjà s'est présenté. Voilà na kati ya ndako kitoko bato bafandisa masolo indusa ivanda. Wana mopaya za komela jina ye. Ah pasteur ozali awa. Mbote na o pasteur. Ah mboni yo papa oza malamu naza malamu. Très bien. Nandimi boyena ndeko nanga nzela moko. Oh oui azali awa tozana ye. Mopaya zaki kozela bango. Awa na ndako ya sénateur. Voilà to monika kandenge zalaka. Motona raison na ye akoya koluka l'honorable. Oh, pasteur. Ah, boni madame nangai vraiment kongala boye tala kitoko bele mama. En tout cas, ndeko nangazo sa musala malamu. Nzamba pambola yo. Ah, pasteur bienvenue. Mwana mwasi akoli boye. Oh, nzamba pambola yo. O pambola ma. Alors, pasteur, mon frère, ndenge nini? Baza bandeko nzoka sénateur na pasteur. Lisolo bandi. Alors, Michael, ndeko nangai. Oyebi bien, Isabella, moi nanga mwasi, auti kokokisa 18 ans, il y a quelques semaines. Oh, mes félicitations à moi la mwasi alors. Alors, au moni, to s'est décidé, et sengeli vraiment, to tinde na poto a continuer d'études na ye. Mais natango wana nayebi ke tango otanga gestion des affaires. Sima akoya akozonga po aya ko gérer empire nyonso o naza nango ya affaires. C'est parce que na s'est décidé que nako kende sous na élection te. Na lingi te na za sous sénateur. OK, ça va les cambote. Bon, ndenge olobe kotinda mwana ona poto po na betude na yeza mabete. Bon, eza likambo malamu na raisonner yango, eza bien. Yaona nalinga ko neloko moko ndeko na ngai. Otika kalibota naona simate. Bon pona likambo ya politique. Oyebi bien ko nalingi na ngate na loba mabe po boy na ko kene na élection. Ça va, mzambe merci. Parce que na yebaki OK, oza mutu mo botala musika, eza bien. Tika batu moko batongo baloba o baloba. Mais yo yebisi ko telemi. Mais tika soki bato musu balingi bakosa tina troisième mandat bakosa na bango. Mais na yebi ke yo raisonnaka. Mais nzambe merci pour kanisi malamu. Bon,
namona kayo lokwa mutu malamu webi soki penza ezaki politique te sûrement lingo sala na ba elamba ya boye obimi pe pasteur moko boye otei na mboko yo parce que ça mutu ya malamu. Mais félicitations quand même pour na mwana biso na sepeli nango penza. Oh ouais eza ndengwana. Bon eloko moko so na linya bakisawa na ko sepela o accompagner biso na aéroport oyebi. Bon omesana kozala tatale kya mwana oncle bon nalingi sikoyo pozala wana toto kabwana pese pembota suka sima lilobe kozanga te mo libondeli bon pona nini te bon nakoloba ke oui nakozala nakomama ko toloboko si possible parce que nabi ke voyage eko kende pona succès na ye etango kozonga otoko yamba sango malamu landa Isabella papa Nobi na balera boiso to komi lobby okosa déjà na États-Unis d'Amérique. Bela ndimi ko yebi pona nini yozo kende kuna. Naibi papa. Ozo kende kuna te osala ba feti, ba ambiance olangwa. Omoni eloko nyonso onga nazana ngo na vie. Nyonso oyo tozana ngo na famille oyo. Ezo senga mutu azala na sens ya travail. Azala mutu travail ka dire po simba. Un jour ekokoma na maboko na yo. Yango na lingi yo obosana. Distraction nyonso koyela yo. Sala fierté ya famille oyo. Omoni tongo nazaki na classe na bana kotanga ba professeur ba pesa biso ba conseil. Balobi esika nyonso zokende. Koleksa tango te, kobosana te sika uti. Yango na esala ke nazala o nazala lelo na vie nanga. Yango na lingi yo pe okende. Mais kobosana te sika yo uta. Isabella, mama, oyoki makambo nyonso papa na alobi. Yoko to ko décevoir biso te. Na yoki yo bamana ko décevoir bino te. Na sola ki na papa na yo. Pona likambo ya moninga o boko voyager na ye. Papa na o pandémie boko kende na moninga na yo. Papa na ngana longola ka papa yebi penza papa. Obi nasoka ye lokola ndeko penza. Naza na muto cher te lokola ina baninga nanga. Nakanesi na ebite na oloba nini na likambo yo. Oh papa na ngana mama na kozanga na bino pe. Oh nakokende musika. Oyoki ya bandeko ba famille mosusu ba ebo raisonner esengwa bana bango. Masananga to solaki na ba parents nanga ti bandimi ke to voyager ensemble. Ngana yo. Nini? Oui. Tuka ba jeko. Na ko sote yesolo wana tozo kende États-Unis ngana yo. Yo kasi ki camarade na biso za mukie. Indeti jeko nandi non di matin. Donc ndolo osole ba parents na yo tata ndimi tokende ko ozongo baje oyoki sangwa bien poyo ba masana oka bato nzala bayebeta nzela ngola te bayebeta nzela braza te mais ba master mususu ki camarade mema in États-Unis ya bolafa webi yo ba surprise belo ngolo baso nini ko ingayi voilà ba master ba bandiko sepela pour voyage so ya liboso Omoni Isabella asali nyonso po moninga na epase pla na voyage yango toleki mena mokili yango nazobanga bilongi mosusu kaka tsoko moni bilongi yango ya mabe na milinga ezangi te me makambo nino na mokili oyo histoire moko pe bakoto oyo ndenge kaka ezobimela bandeko totala kaka po ezobima ya kobanga na bilongi na ba concentration na ba tarmac na ba face mbano lisolo bandi mutala oyoki ke motongo apeseli biso asa na raison alobi affaire ya 15 millions de naira mais na yo tondi ma faire ango Kate bon nazala posa yo zala na kati opération parce que yo sala bien opération nyonso sikoyo kop na yo zaneni nazoyoka yo nazala mambusupo na sala mais ça dépend soki lisolo eza bien tokoti kop ango Kate
tala ozo rappeler ngam na banzela bien azaka na bango oyebi nakanisi kutu moko azaka tuti autaka Rwanda bon na minute ozwa 10% à kopango yebela na lobi 20% soki te affaire ya te 20% ya kopi nini yango bazoloba kaka te oh langage ya bakulu nekenda mulai te bon nandimi ok ozwa 20% na affaire yango mais keti yeba oyebika ndenge na loba mbongo na ngai esokokoma siko mbongo na yo zela te malembe toto okota kuna na couloir masola couloir nde tobeta kuna petit nango sola kitoko oyebo classé masolo bandeko criminel aza mosika te affaire na ye bandeko abandi boye nazobanga pona forme ya bato yango na babolingo yango bazosalela nazobanga lobi mutabeta masasi landa lisolo to bandaki na ndako ya sénateur alobeli likambo mona na ye ya mwasi Isabella mokolo yango balamuki mokolo sika yango masolo mosusu toujours bolanda film kitoko pe lengebele. Alors mesdames et messieurs nandimi tunyo so baza ba ebi poni to sangani ao tozwi mission pe esengeli biso tuto kende mission o simba mais babilongi mso za ba comprendre ngai te soko yebi ngate benganga Cyrus alias le virus mbano mutu babengi virus seke soka koti na mabele poli histoire balobela ki voyage moko bakokende kotika bana na aéroport nzoka la fille ya sénateur aza na masana ye pa bongami bango mibale balobi lelo mokolo yango bapesi biso honneur nyonso ekoka na bana ba sénateur parcours tomoni cortège ekei na aéroport oyo ndeko ya sénateur toyebi ye Michael aza pasteur accompagné famille ya sénateur le sénateur na mwasi na ye bana esengo balobi mwana biso tosali o surprise nane esengo mwana nga oyebi ntango okokende okolakisa valeur ya sénateur okende ka malgré que tozanga yo mwana ngai papa yo po banobenga ngai papa banobenga ngai voilà li esengo ya libota ngo bango nyonso wana balobi lelo toka bwana mais tokomona na kasima ya mobembo histoire bandeko eza nde likambo ya voyage ya Isabella me na ngambo bandeko makambo ezobongama nazobanga yoka bakuluna bango mpe basali rassemblement mot d'ordre epesami mpe nalobi bien ngala azalaka na Rwanda grand rebelle oyebi bamboka ngo yeso okenda Kigali okenda Butare okenda Kizeni okenda te mena minute oyo naopesa bino code awa eza likambo ya ko eliminer moto mona te elongo mona te boma yango bandeko nazobanga film elinge beba yango nalobi mokilo eza géré na bato mibale bato baza na manduki na bato baza na mbongo yango na minute oyo tozwi ngambo na biso bandeko toza wapi toza na cortège ya mwana ya sénateur toke na aéroport landa lisolo et voilà toujours toyebi sécurité ya sénateur ezali géré pa ya détective oyo azo conduire bango garde du corps mosusu pe ya mwasi pembeni Benita aza wana et voilà toyebi cortège ezokende na aéroport sima bazongi na bango ebandeko lisolo ebandi voilà Isabella la fille du sénateur mama pembeni akopesa liloba suka tata pembeni azopesa encouragement l'homme de Dieu alobi liloba ya suka eza komama loboko bénédiction na Nzambe elanda ye bango nyonso nzela moko masolo nini oyo bandeko mwana mwasi toyebi te azolela elonya mawa ndetike no asuki kaka be wana me bandeko aye kosala nini awo motuka ekufeli na nzela yende nani motuka ekufeli wapi toyebaka lero oyo
po eza na bato moko boye baosangana na coin ba grand criminel na minduki basangani déjà bakulu na bazo planifier awa pe tolanda tozomona ndenge kaka cortège ezokendaka nzela tout droit na aéroport. Mwana mwasi oyo alingi nini awa motuka ekufi alukela biso makambo te abebisela biso filme te po toza na bahonorable na filme na biso pardon batikela biso sénateur akende otika mwana na aéroport. Suspense landa lisolo nakanisi olande ngai mission oyo ekotosa mpe kofuta biso. Nalobi malamu nalobi nini oyo oyebi te boma elongi nyonso oyo eza awa te soki okutani nango na opération éliminer yango nasi nalobi esi nasilisi waza na matoi koyoka ayoka Kate zwa position yebela bandeko nzoka na ngambo oyo opération ezanga kombo oyo esengeli bato bavimba bilongi bavimba tolo bilongi lokola baporte boloko basala opération yango. Bandeko seke ma opération ezosenga makile tanga po kaka nezaleli na bilongi nelobeli na bafase na baregard awa balobi opération mais balobi kombo nango te. Nalobi elongi oyebi te éliminer elongi oyebi te éliminer elongi oyebi te éliminer ajime elongi oyebi te nalobi nini boma elongi nyonso awa eza te kutana nango na opération c'est quoi éliminer. Bandeko nayebi te soki nani yango bakoboma baye basimba manduki balobaka mpe batuna bango mbula te. Opération moko ebongami na ngambo ya bakuluna bacriminel nsoka baye bakozangisa kimia na mboka bazangaka te. Est-ce que bazosala opération oyo moto aza na nsima na bango to moto yango toyeba ile oyo? Suspense eloko nini ezozela biso liboso balobi c'est réparti elela toyoka lokito mbumelela 15 millions de naira eza récompense ya opération. Mais balobi ka opération kombo te bake wapi kosala nini balobi kaka te tolanda. Nani akobikisa Isabelle lisolo film oyo ebandi mabe awa première saison ebandi koloba esika bakulu na babongami bango mpe balimbisaka te eza opération oyo bakolela bamillion ya banera. Sécurité ya sénateur ezalaki na kati ya cortège ya aéroport ndenge bazokende. Bandeko nalobi nini est-ce que mokili yango tokovivre kaka na insécurité oyo? Voilà eza sujet oyo na oni akoka kokata te sujet ya insécurité na mokili mobimba. Voilà na même na banzela oyo basénateur bazoleka baza sûr que soki sécurité ezali nde bakoki kozala protégé mais vraie sécurité nsoka nzambe nde mutu abatelaka po totanga bakonzi ebele na mokili bakufa entouré na sécurité ya makasi. Nani abosani Anwar El Sadat ya Egypte, nani abosani président Kennedy ya États-Unis d'Amérique. Landa oyo ki basolo oyo ki lokito mwana mwasi pe toyebi kombo te toyebi likambo te abatami lisasi ebeti. Suspense masasi ebeti na nzela oyo nzela ngo nini eke wapi? Mbala moko totala motuka euti zamba alors que tobosani pete bayeba solini na zamba bilongi na bango toyebi. Siko mwana mwasi akoti film oyo antake ki azaki wana na nzela aza kutala zoka
opération ya bakulune bandinzo ebani wana nzoka bayokani pe babimi cortège ya sénateur mwana na ye sécurité pasteur l'homme de Dieu bango nyonso pe batelemi suspense bandeko na comprendre opération na bango bayende kokanga nzela batia loboko na famille ya sénateur. Voilà l'histoire. Coup de feu landa et bango pe babima sécurité et beta bango pe babeta lokito na lokito masasi gauche droite liboso na sima batela molimo lokito en désordre. Coup de feu sécurité ya sénateur bazalaki wana batela molimo ya sénateur ya mwana na ye na mwasi na ye. Coup de feu bandeko insécurité ezangi bamboka nyonso esika wape tokokima tozala na sécurité bima na motuka bango na bakota zamba zoka opération oyo ekofuta bango mbongo yango oyo ekosuka wapi filme bandi mabe kota na zamba ala poursuivre landa ye échange le tir bandeko oyo nini lisa c'est sénateur lisa c'est mwasi na ye. Qu'est-ce que c'est? Masolo ekomi aéroport ekatani kimambango batela molimo kota zamba quel malheur. Makanisi mosusu bakendaki nango balamukaki na tongo tokene na aéroport totika mwana voyager na poto nzoka bakomaka te tolobi kaka no sincère condoléances na famille ya sénateur milimo na bango pema na kimia kalono saki olo ireta po nini yo enfoiré otie arme wapi eza na kata zamba bandeko bazana balangage na bakodi na bango totika bango po toyeko yekola kikulu na wate po yepo lingolanda bakodi bazongela minduki opération oyo balobi ekosimba tina suka milimo ya bato yango na tomoni babomi molimo wa sénateur. Voilà moto akufi mokolakana kate mwana sénateur aza wapi ebongo le reste ya bandeko mwana mwasi akoti lisolo ka boya amoni kake paka moeta kimia koti zamba aboseniki na zamba nde makambe koyinda po na zamba ngo bango nyonso batandi molongo babatela siko mwana sénateur. Suspense. Voilà chef à sécurité babengi détective Jerry abeta lisasi na calcul. Jerry le détective ayebi lisasi coup de feu wana na détective mosusu yepe na sécurité Benita bandeko masolongo ekomi somo nayebi ke bamisusu bazalaka bahypertendi keba na hypertension moto attention na pekisio film oyo kolanda te bandeko film ekolanda te bato batension botika po bato bakopanza na mituna mitiopo. Voilà Cyrus alias le virus tala virus makabasalaka virus aliaka alobi na boyi kaka na ekipe na ngai oya zoki azoka libela malamu na bete lisasi ya kufa. Voilà na ngambo kuluna asazwi masolo mbongo azozela kaka opération simba. Voilà danger na kati ya zamba. Ouais bango ouais bakenza ni ouais baza bango pe babungi na bango ouais baza nalobi bien oya moni inconnu ça nini longola yi yo nabikende boy yakao landa nzela wana alors bino boluka bokene nzela na oyo zwi boma
Et bon, bah on est sur Baboma. C'est quoi, Boélinani? Voilà mot d'ordre, Pessami. Voilà le la général a fait ses instructions à Katiaba Mbolo. Le la Batobaké na fond. Suspense bandeko batela molimo. Zamba petondi nyoka na scorpion. Bandeko. Jerry le détective. Atanga sécurité criminologie. Atanga masolo ango. Ye penza. Masolo lisasi. Masolo lisu. Coup d'œil, vigilance. Masolo na ye. A sécuriser reste ya famille. Sinon, on est sur Batikali. Quel danger? Suspense. Et yewana na mopandi Benita. Akemba pa lenda na bamarke na ye. E kosuka wapi Zamba ekomi dangereux. Présence ya Monguna partout. Monguna peut très bien armé. L'homme de Dieu na kati tikana no Biblia na Yesu Masia. Awa batela molimo. Pomo tasimi manduki kotuna embola te. Nani akobikisa Isabella lisolo ya film ebandi mabe? Ebandi na peme? Bandeko. Première saison ya pamba peme matini kolo. Bandeko toko kita na bakati ya mtina bakuna ndenge nini yo? Mutu ke komi suspect. Po baebi ke no Monguna ka kokotao. Justement, bakomi mal positionné. C'est comme si Monguna ayebi Zamba bien koleka bango. Po d'ailleurs bango banda oleka njela bakenda aéroport. Par hasard bakoti Zamba. Bakoti Zamba pe bayebi elongi te. Nsoka kuluna deja sa tiaki ba piste. Atiaki deja ba élément na kati. Ayebi position na nyonso. Batela molimo mwana na mwana yebela. Suspense. Bandeko. Insécurité eza fléau. Eza makambo yo nalobi malamu na oni tilelo akataka yango te. Bandeko yango mboko yo ekomi lokola Irak to Syrie. Mouvement nini ezali awo? Cyrus alias le virus apesi mot d'ordre. Elongi oyebi te, éliminé. Jerry le détective asala nyonso akoki kosala mais libota ebika. Ezomona na ke batoyo bazaka ateza sima ya sénateur po baluka ye. C'est comme si soki bazaki na posa sénateur ndesi bakendaki. Ayebi a comprendre déjà message ya banguna. Téléphone. Zela. Ngape téléphone kei. Yanga itikali na voiture. Téléphone ezate. Yo sa téléphone. Yanga pe na mona ngote. Et bon Benita, ouais téléphone. Yanga zali. Pesa na téléphone. Luka esika okotia lokolo Monguna zali. Molongo molai ya bato yo babika. Quelle équation? Coup de fil. Le col a moto azo la service ya l'état. Azo la service ya la police. L'homme de Dieu yoka ba ameni na balleluya. Allô. Isangai. C'est moi. Inspecteur Jerry. Détective Oyo. Azana kata Zamba. Nazana poste ya secours. Botindela biso belema. Oui. Ezana kati ya Zamba ya Etiti. Zamba ya Etiti. Toza awa. Na sengi rapport. Allô? Message kata ni badeko crédit au réseau. Encore pe Zamba ngo réseau pe
ya ndambo ndambo. Rappelez boye, vous êtes hors du périmètre cellulaire. Suspense. Bon, ça va yakao. Wana Isabella. Landangai. Toke boy. Banani bakoluka liwa ya sénateur, mais koki kaka te. Détective Gérald Obibien, bato yo bazo lukeloko mususu. Babomi sénateur na mwasi na ye, mais bazo continuer ko filer. C'est que bana pose loko eleke important. Eh, bandeko bazo luka nini? Oh, Cyrus le virus. Nandi Marayo. Jaga. Yoza mutama. Yoza mwana mboka yo. Yoza mwana zamba. Webia, na kateke ilongi na ibite na ngena bare yo. Webia, na ministro yo. Toto na sima, opération zaliawa. Ah, virus. Yonde moto na kati ya bato. Leader na bango babenga virus. Alobi 15 millions de naira. Izo zela biso. Balobi bon. Makambo babuka na kate. Simba mandu kitoleka. Suspense. Benita Najeri. Comment protéger reste ya bateau nyonso sans pour autant ennemi akoisa moko na lisasi, sans pour autant zamba et empêcher bango. Que faire? Bamoni monguna lekike batika kobeta te. Pomota yebi makambo azawana. Jerry yebi. Ah, Jerry mta obi magangi ya film. Non, esengete ba yebe sika biso tozali. Tambula. Tokei. Bakende menzela pe ba yebe longite. Mais nzela pe bazo kende monguna paza liboso. Ah, bandeko bakende kaka po bawumela wana ti wapi? Bafanda wana ti wapi? Esengeli ko affronter makambo liboso. Oye koya, eya. Ah, bandeko zamba ekangi bango motambo. Kobima zamba ekomi likama. Pourtant bakoti na mbango, mais pona kobima, babima na ekenge na mayele. Soki monguna oya bomi sénateur na mwasi azo continuer kolanda. Azo continuer ko beta lisasi. C'est que baloba bien. Nini yango bakofuti la bango mbongo. Voilà l'histoire à filmer na biso. Awa monguna pe voilà na position toujours. Bon, namoni trace motuté, bazate. Tala. Motuté ça na arme na yi. Pe bango so batambola bien, bamoni motuté. Yo na bio. Nabi yo na opération so ça nini finalement. C'est comme si on soit landa lo yenga makamba on est moto yebi position na été. Position za wat. Nabi na sa musana ba tu ba yebi te na sa na ba professionnel. Tala nabi yo, talobela nzele na yo. Pour la minute opération so que bêtiser pardon na olimbi saté. Azo position na ya ba position se ba na te bondeni. Cyrus alias le virus. These are 4 bullets. Awa nazana 4 balles. One for their mama. Moko pona mama na yo. One for their papa. Moko pona papa na yo. One for their Moko pona koko na yo. and this one for their Oya suka pona koko ya koko na yo. Alors, awa bozoka nga virus. Na kota pona polisa. Naza motoyo. Mokili bakolukaka pe bazwaka te. Otongo. Nabia obo sale pembeni wana tala ye wana. Boso ntela wana. Bokei. Se bomoni bana mai na biso. Botia bango na alerte. Soki bango ba umeli ba comité ba komi banguna. Soki ba komi banguna boma bango. Ozolanda? Mot d'ordre changeaka pe balukaka. Alors nabio soki boy. Omoni bana mai yebisa bango basa na position. Soki ba umeli bazoya te ba komi banguna. Alors Pecho Keba. Bango na bango. Bolingo eza sute.
Bolingwa bakulune za kafoa. No be street soldier. Webi na ministre oyo. Naza lokola soda kima formation. Give me your pistol. Give me your pistol. Naza soda sans loi. So trust me, Rich. Soko sana confiance na loba. Babe. Pour na ministre petit oyo. War be this. Tala ngam na zo loba. Na your own. No give on. Awa so na pesi eloko oyo. Pistolet za ya yo. Arme oyo ya mutu musute. Olingo koma monguna? Jamais. Na yebi ko koma monguna tetala ka yo za nzele. Yo mtozo pesa nga bangonga bien quoi. Ozo ibati. Bo ça va, zo arme wana. Ah, mutasima mandugi pe muta confiance ite. So, he bad. Bon, na ministre za na possession. Oyebi. Correct. Elongo yebi te éliminé. Bon, ngana okena yo tambula nzela wana. Kate. Ah, mwana jeune fille. Mosalo poni na bomo ina oyo yangoyo. Ah, bomo oyo batangeli yo bambongo belé na opération, mais lisasi moko kam te esukisa yo. Suspense. Famille oyo tikali ya sénateur. Mwana mwasi Isabelle tikali. Awa na kata zamba. Minduki eza kolanda na sima. Bato moko très dangereux, bazo continuer kolanda. Voilà total kaka ndenge masolo eza kokende. Nani akobikisa Isabella lisolo ebandi. Première saison. Ebandi bandeko pema likolo na ndenga mokete. Voilà sécurité nyonso tikali pour combattre la Isabella. Voilà mon toit qu'on se défendre ami battre la tina suka. Awa c'est la loi de la jungle toyebi. Na jungle obomite babomio. Ah yonde wela boma le premier. C'est là téléma. Ezo senga biso to kabwana nano na tango yo tokozonga awa ensemble sima. Détective Bassi. Yo son zela wana. Détective Kester. Oui chef. Soit ordre. Yo son zela wana. Benita détective. Oui. L'homme de Dieu. Bête le soleil à cet esprit. Yo son zela wana. Eh, batikali combien? Biso tokenzela oyo. Ah, mayele kake sala. Monguna esika zali yebani te. Alobi tokuta na sima moto neso kabwana. Ah, lisolo landa. Awa bana mboka bakati sakanzela zamba. Bayebi kake koni eutaka na zamba. Lisolo bana mboka awe zate. Bale kanzela na bango ndenge bayebi. Mais les commandes parce que affrontement ou ezobeta mawa batela molimo police c'est koleka po bay bazora babal perdi ezaka bato bakota ina bango masolo ngote kaka ba innocent o baleka nzela na nzela pe bana mboka koni na moto ba koleka na ngambo yo Benita esika ke yata la position. Mais toujours aye bakoza na garde po bakolimbisa te. Po puna na ngambo bapesi mot d'ordre. Elongi oyebi te éliminé.
suspense. Nani akobikisa Isabella mwana ya sénateur? Motuna bande tunami namoni motote bako bimisa esiko na zamba. Tanke baza na zamba likama peza kaka. Danger kobima, danger zande kobima. Na zamba oyo vivant. Kobima bomo yango nde likama. Oh bandeko, nangambo oyo banani baza bien entraîné. Po ba misusu basima manduki sans formation. Mais zela moto alanda formation na manduki apesa yo leçon. Et toujours toyebi sécurité à sénateur bazo sala o bakoki. Et voilà bango pe balingi babima vivant na zamba oyo. Hey. Esika bakei, esika bakabwani, tozela po ba bisusu baoza na chance te. Nako kabwana, nako kende libela. Misusu pe nako kabwana, nako kuta na nzela mususu. Ezaka ba stratégie na affrontement oyo ezanga kombo agression ezanga elongi. Agresseur alobite akoya l'air nini ayeka kambala moko basa sebeti mwana bendana zamba ye wo tozolanda et comme il bonne go ba réseau comme boya zambo et ndenge nini ah yo bisika bo ba réseau pas si bwani oh gabo oh ozokanga bon ça va pepele bon tozana kata zamba etiti awa tosa ne mosala sengaki webele ko sapo langa sikoyo bon na minute oyo tozana posa munition alors ne yelanga penza des sacs pleins ya ba munitions masasi poye yaka nango bato bakufa mipiko ebele apesi ordre uta libanda masasi na minduki ekota bandeko toyoki seke nano ebandi te bon ça va oyo no benge kata l'air moko boya pour baboni ba raison que comme occuper bapel atininga texto leader yeyo leader atangi message bandeko tokoumea na zamboyo po ngambo na ngambo force égale na makasi na ba stratégie moto azokwesa moninga zate mezalaka ndekenge suspense zonga sima batela molimo keba nani wana ole main naibi koza wana bima tia maboko likolo na moto na yo nalobi tia maboko na moto na yo mwana mwasi oyo toyebita koti lisolo ka ndenge wana riske lisasi pardon kubomanga te pardon yaka etelema wana akobima suspect keba mwana batinde na banguna
pour yebela pelongia mwasi boye za kaka ndenge wana soka zolela boye c'est comme ça zokosa bino pour moto azaka prudent apesa confiance na mwasi boye te pour yeba penza monguna te mutatindi ye voilà ça les fouille yo nde nani kombo na ngai Joan nango nde nani abeti lisolo na ye bandaki mokolo motuka ekufaki mbala moko akati motuka atiki abandi kobatela molimo lisolo ti tolandaki eza kaka makambo toti komona kala mingi te ye mpe nzoka akimaki zamba kaka mpona kobatela molimo aza na likambo na motu te ayebi mpe motu te kaka nde motuka ekufela esika mabe yango na makambo ba innocent bakufa ebele awa ye mpe azalaki témoin nzoka makambo nyonso esalami na miso na ye ndenge bato babandaki masasi ndenge bango mpe bayelaki na ndenge mpe babomaki voilà beti lisolo ndenge kaka toota ekomona na filme na biso eza kaka makambo oyo tomonaki nde mwana mwasi azobetela bango kemba na apportement coup de feu ngambo na ngambo ampetarade lisasi lokito ebeta batela molimo keba na bale perdi awa nde filme esika euti tala ndenge makambo ebandaki embuscade nzoka nde bango bazalaki très bien préparé po baempêche parcours ya bato bazokende na aéroport awa nde esika masasi ebeti mpe ebomaki sénateur lisasi ebomaki sénateur na mwasi na ye toyebi histoire moto moko azalaki témoin mwana mwasi oyo motuka ekufaki azalaki wana azobeta masolongo ndenge kaka biso tolandaki yo nde obeti lisolo likambo te tolanda eza sikoyo likambo ya confiance abandimi quand même tokei fale kaka boma na ye kaka ye lokola yebi ye te mpo bata boye babebisaka bakopi na bafilme bangwana bakei voilà monguna mpe bien organisé réplique stratégique tala nabi moto nyonso oyokanga malamu moto oyo apesi biso mission oyo atindelinga texto nayambi yango na chombo moto yango alobi boye aza na posa ya mwana ya mwasi ya sénateur vivante na bandeli moto oyo akomelinga texto moto ya opération alobi ke alingi mwana sénateur aya mobimba bomoi boyoki mamu nalobi banda sikoyo awa moto abeta lisasi te opération oyo foto réussir yango ndenge wana kobeta lisasi te tala na kati ya zamba oyo landa soko osala oyo olingi me yoka ngai tokangi mwana sénateur tokangi ba oyo tokokanga tozwi bamisusu totie na mopanzi totiki mwana sénateur toyeba raison ni tosala bato mosusu wana ngai jamais nakotika monguna abeta lisasi nga nakufa na lisasi na ye batongo bakati banani bango bayekola oyo toyebi bango bayebi mayele zamba bon nalobi c'est la discrétion discrétion sur eloni discrétion eza discrétion yekola siko yongo mutakoso babwe mutazotu na bwe nani boniko bonisa na respect tala bizali na yo bongo la zo telemela maloba mokonzi yo te mnalobelia
bunga na lobeli otelongwa mbaka sa muninga zatea Kate yango discrétion ko lingolo banini kaka ninga lobi comprendre ngo Kate ngane na lobi esangai nga babenga virus wa polisaka abebisaka moto aboma ba système moto ebaluka na mokili mobimba bazwa te sikoyo toka bwana moto nyonso akomona mbana ekipie na ye omoni mwana mai pesa ye message panzana kende yebisa baelema moto abeta lisasi te na bandeli tala nalobi bien ndenge tozoka bonawa pesa message moto abeta lisasi te ngande mutu nalobi virus na comprendre soutien ayiba kebela kende na yo yango ba code ebele boeli kamini c'est comme si mwana mwasi oyo aza suspect ana ngambo nini yango jeune wana otokende wana yo na boyebani te azaka wana orphelin abo alo azani aza papa te aza mama te bango mpe baozanga ye parce que na obomekala te mpe yo nde okende na famille opesi bango nzoto na bango confiance na bato eza mokie ya solo penza mpo na mbongo baza prêt à faire n'importe quoi opération oyo ezosenga bazwa nzoka mwana ya sénateur baya ya boyoka ngai banda sikoyo mutu aboma te lisasi te kobeta lisasi te mutu akufa tala zala sirke ozobeta lisasi te koboma te wanesa mot d'ordre zwa motu na maboko tozokanga bango ba otage sikoyo nalobi bien ordre échangé nalobi na ntango oyo koboma su te kanga ye zwa monguna kanga ye tozozwa biso nyonso baposition ndeka nalobi oyoki ngai tala kaka eza ordre eza mot d'ordre allez landa mouvement ekosuka wapi bandeko lisolo ezobangisa nani akobatela Isabella nzoka yende likambo na opération lisolo yo